Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso. Voilà la grande famille. Bonjour. Bonsoir. J'espère que nous vous allez bien, la grande famille. Bonjour, bonsoir. Bon week-end, bon début à week-end. Les autres vendredi, le 24 mai. Alors, bon début à week-end. Nabino Nyonso, bon aimer pour partager. Et ça, vraiment, bien partager, aimer. Ceux qui peuvent nous s'abonner, n'hésite pas de s'abonner. Vous allez vraiment décider. Voilà. Bandeko titre na biso bomoni photo ya miniature na biso pe bomoni. Et vous savez maman BBC na ya kananga juste na ba conseil et souvent na télé na ba anti-valeur surtout ndenge communauté na biso za na ba fitilité moko boye za na ba nonsense moko boye o ezo sunga kutu communauté te. Alors nous autres tozawana pona koya peut-être neloko moko boye bato baza ko ignorer mais biso to bete lango ata c'était pona tozongisa peut-être réflexion tozongisa peut-être sans ça ki bo moto ya bato parce que Nathalie sur les réseaux sociaux pratiquement na précisément na nini TikTok na moni vraiment batira aimé belé chroniqueuse ou encore youtubeuse na biso oya autaki kotika biso na kombo ya Rafine Tumba biso nyonso toyebi oyezoleka une façon bazo sala déjà ba programme na bango et tout pour na kota vraiment na ben alikambo na te et toyebi biso nyonso que non la dame elle avait laissé au moins 3 enfants ana il paraîtrait banango baza tata wana eza problème na ngai te to ya bino te eza vie privée ya moto. Voilà moto pe alinga te que non abala ou encore abota bana tata c'est-à-dire que non et bongo na nzela na ye eza na mwasi moko te okelo bagenga na obota bana 5 tata je ne pense pas parce que ezalaka vraiment na valeur ya ki bo mwasi te. Alors ceux qui ndeko mwasi akutani na ba situation na peut-être akutani na bana misatu bana de tata c'est-à-dire que non circonstance moko ekwela ki e sali que non akwena eloko wana mais ezalaka vraiment souhait ya biso basi te. Alors ceux qui ne décoisent na situation wana courage à elle. Voilà bandeko toyebi biso nyonso ke non notre ndeko atikaki biso na atiki bana plutôt bana misatu. Eloko esalinga na ya kosala analyse c'est quoi bandeko tokolobela lisusu te ya koloba ke non soki muto akufi communauté congolaise pendeni communauté congolaise déjà na sina lobeli yango trop bango na yango dirait feti on dirait pas ça nini mais c'est que souci nangeza na koti na TikTok bandeko et ça pasi otali ndeko mwasi aokoza peut-être na bana mibale tamsu mwana pe moko bana pe peut-être misatu donc ba tiktokers ba youtubeuse donc ba influenceuse bref ce que vous avez influenceuse vous avez tiktokeuse vous avez peut-être youtubeuse na ebite ne bomi benga ba chroniqueuse ce pende nini oza na monde ya rando pona nga engozala peut-être eloko moko ya liwa ya ndeko na bino ezongisa ta bino mayele muke na condamner Mowei te. Ça ne vaut pas la peine de condamner Mowei parce qu'elle est déjà partie. Bana misato mwana ya mwasi nde ya liboso e paraîtrait 16 ans dans 2 ans da okokisa 18 ans. On mususu mobali je sais pas oya mobali ya muke nde soki aza soki na une année et quelques na okokisi kutu même pas 2 ans. Alors, just bread. Alors,
sorry bandeko Nathalie pasi ya kibomama bandeko tolobi te ke non liwe existaka te liwe existaka ya la mort existe mais liwa nyonso ezalaka bien euta pe na maboko ya Nzambe nengi juste nabeta sete na ndenge nazomona na réseaux sociaux précisément quand nauti koloba sur TikTok omona ndeko mwasi moko akoya kaka na bamakambo yango ya dese ya ndeko bazofingana yaya baza kofingana mais aza na bana c'est-à-dire que lokola ndeko akei atiki bana na ye oyo alinga mingi toyebi te liwa na ye biso toyebi te kane balobi ke no azaki soki na nini na manini bato mosusu bazo ezalaki na maladi moko ya molili etu kolanda na réseaux sociaux oh afinga boy afinga mututel wana kutu tozalaki tosi tolobeli yango nengi juste nazongisa sens ya kibomoto na bandeko ya basi oyo boyaka na barando sur les réseaux sociaux. Je crois la dame asalaki rando presque tout. Asalaki ba délire. Asalaki nyonso o mwasi alinga o mutu alinga kosala peut-être na vie ba mona pe ba matalana et tout. Elle était aussi azaki pe mutu moko donc alinga pe matalana fort. So tali na ba photo na ba vidéo na ba vidéo na yo mona ke no matalana ezaki mingi zoka mutu azaki nene soki na foyer soki pendeni. Siko ndeko mwasi oyo zoya peut-être opelisi caméra na yo. Ozana bana pe mibale peut-être ya mike. Peut-être ozana bana misatu oh non bakokisi même pas 10 ans, même pas voire même pas 15 ans. Ozoa kofinga. Bref ezanini, bref na ngina lo baba ndeko. Soko ebi ozana obota. Yokela ta bana na mawa. Tika rando. Kende na rando na ndenge moko ya bien. Et non pas okende na rando oye memelo problème et sali ke non lelo bima na mokili otika mokili bana na yo lelo botala ndeko ndenge komi o balingi ba déplacer bana bakende na nani na foyer bana famille nani ba congolais bozwa bana o ndeko moko ya soki papa ya mwana moko ya muke abimi alobi akozwa mwana na ye papa soki ya nani pe abimi donc ozomona ke non valeur ya donc c'était eza nini bandeko to condamné te il faut to lobela yango ba oyo baza na nzela moko ba tikali baza na nzela moko ya vie o ndeko bana ko mener bo arrêter tout est vanité ala kisaba mbongo na foyer mabe mwana oya muke innocent ya ngani même pas 2 ans asali nini po atikala 2 ans na âge wana tolobi te ke non baorphelin bakolaka te bakolaka pe bakomaka batu lobi mais le temps bakola po bakoma batu lobi moment oyo bakotraverse eza moment nini toye koloba te ke non baorphelin bakolaka te baorphelin bakolaka na Nzambe bakolaka po bakola peut-être akoma na niveau moko boye abanda komilukela abanda ko asezwa en charge batana nyonso po akoma na âge wana boyebi moment bako traverser kaka ndenge bazwa bana ba déplacer bango bakilocha bango soki na foyer babdo mone bazoloba ndenge tozoka bino moko boyebi na bapoto wana ba life ezopela kuna bozwa bana bakende na nani te bana bakende na foyer te bana bozwa bana ndeko moko bima blaise so pene ozotala boye oyoki mawa obaluki boye omoni chroniqueuse moko boye tiktokeuse moko boye na bana une femme peut-être aza pe na bana 3-4 azofinga lisusu kuna life na ye azofinga nde batu mais kozwa kaka mayele ya batu oyo o batiki bana na bango atiki bana na ye oyo abandaki kobundela bana na ye en oubliant que non ngai na osala musala mpo na bana na ngai mais nasala musala yango na ndenge ya bien mpo na bokola bana na ngai. C'est ce qui manquait notre sœur. Elle avait beaucoup d'amour na bana na ye ko risquer ko katisa mai ndenge akatisaki wana
elakisaki bolingo biso nyonso tozotali bavideo na ye plein d'amour na bana na ye oyo olobaka no mama akufaka na bana na ye c'était elle. Est-ce que ezalaki moment ya ye kotika bana na ye? Moi je ne pense pas. Je ne pense pas que ezalaki moment atika bana na ye. Na ki place moko boye bandeko natikali komona place au bapesi commentaire ya koloba te que non oh Raffiné elle était comme ça, c'était une femme boye, elle était bien avec des gens boye. Donc on sentir kaka que non ba témoignage moko boye oh ezo pesa sa propreté. Atanga oh nazolo ba naza parfait, c'était j'ai mes défauts. Mais na ozanga pe qualité te. Na ozanga pe qualité te. Je ne condamne pas bandeko, aza muto sa kufi. Souci o na yeko sala la analyse oyo eza bandeko oyo bozo continuer ko sala ba rando bandeko o bozo sala ba life bozo pedisana ko finga donc bozangi ata moi respect à muke ya bana o boboti. L'amour résiste. Angelica c'était le même cas. Ya écoute keneki tango ke ko bota. Il paraîtrait la veille en oiseau qui ne kobota ça qui rende sur les réseaux sociaux. Conseil ça ce que yebi ozana bana. Tu es une mère avec des enfants. Oso prendre soin à bana na yo. Please. Bongisa tanzela ngo wana ya rando wana bongisa ngo nanu. Tchata moi frère koloba ke non, j'ai des enfants. Ba retomber zalaka. Bébé oya muke o baboti na poto oyo inosa yangani tolobi te ke no kane na omona na ba life ezopela na ba poto na ba TikTok na bana bino peut-être boyokeli bana na mao mama na bango azaki asa lingi bango alingaki bana na ye mais abandaki ko respecter bana te. Si atiaki eloko na mutu na ya koloba ke non moi j'ai mes enfants. Je dois vivre, je dois être une femme forte pour mes enfants. Il faut naïe bandenga ko tambola pona bana nanga. Bandeko za bandeko mususu tamboli na ye bien te menza bazu ya tiki bana mike oui. Ba réalité zalaka. Mais tozang sa koloba te naka oyo pezo monike ba vidéo zo tambola ya ba insulte ya bandeko finga batu moko boye o loba ke non est-ce que muto ko finga ye muto aza mutu vraiment que non. Il y a elobi ata soki deni le siye moko bino bomona ba musicien bazabato wala bazabato au monde à ténèbres. C'est dans le sens on nga nazo kende analyse nanga parce que elle n'est pas la première ya koloba ke non akufi atiki bana non c'est juste na olinga ko interpeller bandeko oyo bayaka na barando vous savez bandeko et comme na okelo a commis peut-être deuxième personne. Alors, bokeba, bino ba chroniqueur, ba youtubeur, ceux qui ba tiktokers, bokeba. C'est comme s'il y a déjà une porte ouverte, il y a bino bato wea kufinga. Boko si la lokola nguba bana bino ba otika la ba ofele bota kane komi bazwa bana te, bana ba neti ba parents bazate, ceux qui ba parents bazate, mama sakei, boko ngaika ko zwa bana ndenge, ceux qui mundela lobia zwa bana pona nga botika bana ba kende na kimia. Botika bana bakene soki ba placer bana ba soki baba mema bana na foyer mundela akozwa charge na bango bakokola na bango. Bandeko, il y a plein de maladies dans un monde à ténèbres. Monde à ténèbres est fonctionnaka. Hôpital, parquet, tribunal et baranango spiritualité te. Pour maladie oya kufi ezana bato mususu tozolanda ba témoignage onga pe na belaki yango me basoignaki nga basalaki boye pona nini ya yeke noki koto babi bayebisaki déjà il fallait sala boye mais ya komaki a négligeaki e mataki kitaki ko néglige wana ezaki pe ka mupepeti ndeko ozosala rando dozeko suko sana bana
Non, bon, bino kuna na TikTok, bozo pe mate. Bozo pe mate. Et l'autre zanga ki ndeko na biso oyo. Parce que azaki déjà femme oyo kaka mama. Ya bana na ye. Parce que ça moi si mususu akokoka ne bana ta botie e batu mususu baboko ilai. Kolana na ba vie ya ki femme seule. Mais ye, ce qui yo mobile ko ya ko linga ye, ko linga okutie na bana na ye parce que ça moi si mususu ko ya ko linge boye, azo kosa kutu wana bana na ngate. Quoi que nene wawa so pene. Mais elle était fière de ses enfants. Elle était fière de ses enfants. Yata ke no yo mobile ko ya ko luka yeba ke no azana bana na ye. Elle a fait beaucoup d'amour. Mais dans les locaux moko ezangisa qui c'était la sagesse. Ya kotia na mutu ya koloba ke naza na bana. Musalo nazo lingo sala, musalo nazo sala. Onko eloko nazo sala o ya kofinga ya kosala boya komema mutu likolo responsable boye bandeko. Elobi ata pasteur na biso. Abi bandeko. Eza mutu nyonso tute okoswana na ye. Mutu mususu okoswana na ye boye avandeli yo kimia yo kanisi peut-être aza yuma. Aza zoba. Nasa moyo yo moni zoba mais na monde spirituel asa peut-être reine asa peut-être roi asa peut-être mukonzi na monde à ténèbres azuka maloba no amemi yango na monde à ténèbres yoko bika isusu yoko bika bandeko pour lorsque bozoya ofingi est-ce que oyebi etada mamuto wana ozofinga oyo lobi yo pour toi moni que non yo ndo yebi koloba bandeko babiso ba mususu nzamba sunga biso parce que on apprend chaque jour dans nzela ya nzambe et moko zo simba muto lobi Seigneur moko bandeko okoki ozala ovandi na yo boye mutu moko asali yo so ipendenge nini il faut pe savoir comment ko se taire kokanga munoko mokili eza mabe. Toi tu vas te dire que non yondo ebi ko finga. Yondo ebi ko mema batu likolo. Yondo ebi ko ya ko bimisa ba secret ya batu. Ya ndeko mwasi ndeko mobali. Yo ko sala mangungu wana ya ko finga na réseaux sociaux ya ko finga ozo finga mutu avandeli okimia ndo moni lisusu so ipendenge nini. Parce que la fille disait qu'on s'allait le côté lorsque ça qui a dénilé. Kofi kuta memi et Nicolo na niveau moko pas comme possible. Bande ko na fongoli bino ka muke bande ko bolanda nga. Tondi makata moko obima zoba. Obima zoba. Po mutu mususu akoyaka boye pa. Aye ko lukelo ka likambu po azozela ka ko loba. Tango koloba wana ya bazuyo non tu koloba ngo mususu komona boye pa oh exemple passer na biso pesa ki biso société avant-hier parce que tous on a pas prière habito senga ka maîtrise de soi dans la vie nto mususu kaka ko finge bo lobeli avant di kimia ko fie wana vandela ki kimia deni le sianga ni kuto ya bima ki aye koloba siko yo penza siko talibe moni aza faible a lobarate ya zala pe makasi na mabondeli na butu kuna kendaka kuna roi siko yebisanga nanya ko souffrir c'est pareil na bino o bozoya sur les réseaux sociaux ko finga ba chroniqueur ba chroniqueuse oye comme ce qui deuxième ce qui troisième nazo ebate bon mona te que no porte na bino eza ko fungwama na ba bizaleli na bino na ya ko finga wana boyebi bulo balingela bino o ntango boyaka ko finga batu sur les réseaux sociaux peut-être mutu pe avandi kimia zo ngo mibonisa ke no yonde penza soki mutu amakasi biso tosala biso kaka analyse ota ba innocent ya batu tolobi te ke non liwe existaka te existaka baza pe bana liboso te o bazala ba orphelin
ya baza bana liboso te baza pe bana liboso te ke non ndenge batikali ba orphelin vie ekobongaka te vie ebebi bakobongaka plus tard mais ti le temps bakomaka na bamoma wana o peut-être bakosourire bakotraverse na bamoma moko très difficile okebi pe te peut-être na mokili ya mabe omoni mpe bamisusu mpe babebiseli ye bana na bato booninga peut-être zwa bana bandeko mpo na nga otika bana bakende pa bamindele kuna bakende kobokola bango pour lorsque bokozwa bana wana ekozwaka bamatière sur les réseaux sociaux ya communauté congolaise ekozwaka matière na réseaux sociaux ya communauté congolaise oyo eteya mpe kaka nde eteya ndeko mwasi soki ozalaki nano bota te soki osobota tala makambo oyo tu as des enfants tika nani eza mpe te keno boya kosala biso bamangungu akoba lokola gloria o nga naza na famille awa yaya famille mpe babenganaka bana te mama no ntango azalaki vivante abanda kosalela biso eloko moko te kende kodebriller famille ya lelo bakokomisa mpe mwana soki mpe ndenge nini te totika kosala basemblant liwa existaka maladie eyaka baza bana liboso te je crois eza bato akufi eza liwa maladi oui mais soki olandeli yango vraiment olandeli liwa ndeko na biso omona keno eza liwa moko ya bien te manque ya sagesse kaka ya koloba keno nazala wana mpo na bana na nga nauti Congo nakatisi mai na riske oyo nalingi nakufa na bana na nga la maintenant nakoti poto mpona bana na nga mpe bakola bien na poto na changer peut-être etamboli na nga mpona bokola bana na ngai nazala wana mpona bana na nga yangani naolobele te parce que elle est déjà partie bandeko soki boke na TikTok mutu ozopelisa kamera boye mbala moko na mafinga na munoko ezobima ta mama ya bana siko na miniti o bana oyo ndenge batikali wana bafuti baofuta sikoyo betiza mama ya bango mabe ya mama na bango botala ndenge kweli bana ba innocent yango ntango bible eyebisaka biso keno tobrisaka parce que elandaka ti 4e génération elandaka bana oyo tokobenga bango baorphelin soki olandeli bi okomona keno bafuti kaka bafuta sikoyo lisuma mama na bango yangani ba innocent ça fait mal hein opelisa okota olekaleka bomoni kaka live ka ne TikTok ezala kokoti na oboye pa ekoti so na page moko boye live okota bazofinga nini yakona matanga ngo toyeba te matanga ngo ekomi on dirait ce pe ndenge nini mutu bokunde lobi awa bino bozonga na bavi na bino mais famille etikali na problème bana nde baza na problème mayele nini bososoli nini bozwi na disparition ya ndeko kolana na ba réalité oyo ndenge tozoyokela histoire yango asala video aza na bambongo azolakisa boye na bambongo azolakisa yo na nani déjà tu as déjà 3 enfants il fallait qu'on ait la maîtrise mo boye il fallait qu'on ait la maîtrise mo boye bandeko soki na lobi mabe bolimbisanga ngai na yoki ka nde mutema pasi na lobi ya nasala nga kaka analyse Congolais azo comprendre ka te bandeko basi na réseaux sociaux bazo comprendre ka te baza toujours prête muninga za na frigo na minute oza na bana okelo bate natika nanu pe barando o ta muninga tiki bana c'est difficile tout ça na biso kaka analyse soki okokutana na vidéo oyo sans ça ki bo monto ezonga yo maladie existe maladie tondimi ke no maladie ezalaka liwe ezalaka mais liwa nyonso eutaka epa nzambe te maladie nyonso pe eutaka epa nzambe te alors allez-y comprendre pasi pe mawa bana baokola na bango baza ba innocent
justice nzambe kaka eza likolo na bango mabe ya mama na bango elandela bango te malgré elanda bango te parce que 4e génération soki botemi na prière te innocent ya moke wana ndenge nazokela mawa nzambe azalaka tout le temps kaka na bana na ye tout le temps kaka na bana na ye nini ezangaki kozala ta na sagesse ya moke bandeko bisous bye tokutani. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na bana na biso.